Lorsque tu vois d'abord polémique, il y a Fabregas na et Héritier Watanabe, tu te dis quoi? Barando ba musicien nyonso est basé sur le fan. Le fan. Deuxièmement, les femmes. Le fan et les femmes. Femmes. Ba oui la ramingi ya rabasi, barando ba fan, barando ba entourage. Fifi Siwa, Obisoto, Yebaki Biso Nyonso Pembeni, il y a Fabregas. Lorsque tu vois ma sortie médiatique, elle s'attaque sérieusement à Fabregas. Yo elo connu au Koki Koloba en tant qu'une influenceuse, en tant qu'une chroniqueuse aussi. Oui, bi ke na minute o wata makambo. Pour ça to bito zonga na normal. T'as dit. So ba bengi marketing, publicité, l'orchestre hérité. Basala ngweza Francis Dibaya na Dadi Moula. OK. J'ai travaillé chez Héritier. Non la moni chroniqueuse te na ninga photo à part Koloba. Kolobeza qui sankara to sala rapport na Olympa artiste pour artiste a fongwamelo. Pour ce qui est vrai t'as dit mutako sote au moni qui sankara tout au sala chez ba musicien et à voyage. Mututa kosa ke on na kumisa ke héritier pour na gratuité à grand fois dans lokuta. Louvunu. Louvunu basi nyonso ba chroniqueuse o ba ka pembe na ba musicien ko sa ki sankara ko kote la musicien ko le kana ba émission ko lobe la musicien et ça répond à deux buts. Ayebana Misia Fulae yami balé ba voyage. Nyonso mona ba journaliste ngande wata 100% Fally Ipupa non ezaka ka flatterie azana besoin objectif mi balé le voyage les succès na ba puya ba vio ba ka donc so biloko wana mi balé bo pesi yango sina net ndeko na biso moi ça auto le kalobeli ma Héritier et puis que du début jusqu'à la fin na yo qui programme Héritier je sais pas peut-être après ça qui mais je pas écouté. Ko soutenir artiste, promouvoir l'artiste. Ezaka te ko ya kota barando na yo fingele batu. Non. Barando na ya bundango ye moko place ba bandarango. Toi tu viens, pesa biso programme, promouvoir ba image artiste, panzango na ba page na yo, na ba Instagram, salela ba challenge, attirer batu. On se comprend. Est-ce que ba kengam na benda makoso na challenge na sola nae? Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Boye Imela Malamu, Boye Ibolamu. C'est la langue lingala, des fois c'est trop difficile. Boye Imalamu na émission Nabino, le code de bonne conduite, le code de bonne conduite, émission Oyo et Bonga Kanabino, émission Oyo et Bongi Nanga, na Yope Nabisonio sur le code de bonne conduite, émission Oyo Boni, Mekaka Kocha, Makambo Ebele, Ozalaka Nordre et Tiango na Nzela, Oyo Sengelipe et Lakisi Obe Boni, Moutakoki Kotamola na Oyo Etali, Kozalape Kotamola na Limemia. Lelo Bandeko Balandi, moi et ma concert Sarato la Obino Boyebi, Oyo, elle a l'habitude, il y a Koleka A parce qu'il y a Zalaka spécial pour la émission Oyo par rapport à ba analyse, ba réflexion, il y a Malamu Oye à Salaka. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la musique congolaise, nous voulons parler un peu de la polémique Oyo et Zo Koleka na ba réseaux sociaux et puis beaucoup plus nous allons parler na Oetali, Toko ça la analyse sur ba sortie médiatique, il y a Héritier Watanabe, ba sortie médiatique, il y a Fabrigaz et puis Toko Fanda Pena Bisika Boni Centre na Kobe Yango Centre Ezali Fifi Siwa, c'est ma consoeur, je te salue. Siwa Stone Bisika donc Zwamiyo Lolo Pena Tozo Sala analyse par rapport à ses propos. Toyebi Fifi Siwa beaucoup plus. Et pas il y a Fabrigaz, bato ebele pe bayebaka Fifi Siwa et pas il y a deux pliques, bato ebele bayebaka Fifi Siwa et pas il y a bandeko Yahweh Rasson patati patata Fifi Siwa to bi ke azalaki o même Fabrigaz abalaki kobenga yem na kombo ya famille ya Fabrigaz donc azaki pena petite sœur mais aujourd'hui et lo konini et sali lelo pour Fifi Siwa pena komiso ki afandi abandi ko décortiquer et puis ko bimisa ba secret oyo e banaka koleka entre ye na Fabrigaz et j'ai l'impression c'est comme si les choses ezo kotambola pena malamuté mais avec Sarato la a beaucoup les quatre vérités cause ya babiloko nyonso bisika mamakambo nyonso ezo uta Sarah azo ke ndeko kundola yango voilà bande ko balandi ya émission oh bon délivre azali na sima ya caméra botu azali na machine kuna azo ko sala mosala azo ko continuer na ba montage na kanisi bongo ba meilleurs abonnés du monde Angelos Karwan, Maman Nathalie Nana Moussibou, président Bébé, Bandeko Nanga Nyonso, Maman Makiala Kumba, Maman Fatou, président KS. Général KS, Bandeko Nanga Nyonso. Donc sincèrement, Boboza vraiment ebele, Nzambe Apambola Bino, Azalana Bino. Et là je vois Maman Bijon Ketani, Maman 90%. Maman Bijon Ketani, Maman 90%, au Bonga, na papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup pour nos passages conseils Nabino. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, Maman Zozo, au Bonga, na papa Noé Mavakalanzinga, Lisette Koulouma, Tata Moussa Banananga, Tana Koulouma aussi, Tata Moussa Banananga, Bisika Ezomi Bino, Bambo Tebele. Un grand merci aussi à Fifi Wechi la star. Merci beaucoup pour nos passages conseils Nabino. Un grand merci à TK09. Baza tellement ebele, Maman Yvette Mbangunde, Azo clôturer ba dédicace Oyopo. Bon des livres à Fongolana no plateau awa to laksa bande ko balandi te toza déjà na Sarato la une façon ya ko sa l'émission na biso maintenant senga bino bozuna bakiti bofandi ceux qui moi koka ezali moi makaya boza boche pembeni parce que ce sont de vérités oyo et ko soit peut-être ça va choquer beaucoup de personnes parce que ba milliers ya ba musiciens ya mboka na biso sincèrement bosoto ezali ebele Sarato la a outapé na ba millions parce que elle a soutenu le musicien, elle a participé pe na makambo ebele ya ba musicien de loi lobi azobeta nzete lokola Moïse akabola mer rouge pour que vérité et les cas voilà bon des livres oko fongola malembe mais RIE azo fongola wana nazo continuer ko commenter cette émission pour dire un grand merci na Fondation Saratola, un grand merci na J Magique Adassa Bisika Basi Bazo kozwa forme, un grand merci na Madjabou Gospel Gospel deuxième édition bientôt, un grand merci na Azir, un grand merci aussi à Maman Nana Takaza. Maman Takaza Bisika Boni Solignoko Mamam Sloupang Pap Sloupang Maman Takaza Azawana et puis un grand merci à notre maman Maman Po FAP4 c'est ça na prononcé bien les lots non Maman Po FAP4 Maman Po FAP4 l'influenceuse comme Sarato la a l'habitude ya koloba voilà boyende na ko kenenanga mwa Sara na pesaye mbote bien que ces derniers temps a commis
En répondant, en vendant. Sarah, en répondant, en vendant, mbote na bandeko nyonso bozolanda biso de partout dans le monde. Ok. Mbote na ba meilleur fan. Ça pose quoi? On vertige, on téléphone, tout ça, l'émission. Non, vertige, je dois vérifier ce élément de s'il vous plaît, tout ça l'émission. Quand tout ça l'émission, on pas les bébés. En tout cas, merci beaucoup na tata pour Fapekato, merci na maman Gina Amatou, mon thème ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un clin d'œil spécial à Amélia Moïba, la privée de Orlando Domingos. Bambote na Ferdinand Bochwale, Bambote pe na Bon Denis Bonse qui derrière la caméra, Bambote na Papa Diego Milito, l'homme c'est l'homme mon cœur. Papa Diego, je te salue aussi à Papa Diego. Bah vrai nanga, président bébé, la présidente maman Nathalie, Sol Memba, Makiala Kumba, Angelos Karwan, Dafatou Dukanti, Ozia Massamba. Na ici na bosani mama Kela Kumba, monsieur Mbote na général KS de Bobouchab officiel, FBI Nanga, merci na mama Passa, merci Susu na c'est la Kike la Rose Bonga, Dalia Onyema, Eliezer Kanu, Sarah Abwele, Pamela Kabeya Wetu, Edwige Kalala, Papa Edi MK. En tout cas, bino nyos on a pesi bino bote na ba fan anonyme, a pesi bino ba bote et belé. Alors merci beaucoup pe na ba cliente au bazo commander pananga en direct à Europe, na France nazo livrer pas désola et puis dans Lambert de Paris. Okay. Na Belgique peut toujours livrer, États-Unis toujours livrer et puis grande poste na fait ça là déjà 10 jours kaka. Aux yeux ba colline sans problème. Moi qui lui a moins cher. Mais sinon sonnet mtoso ba perique moi quand on mi balé ko chanuka en express na ba agence on atangi combo na outil de là même na Lubumbashi tozo livrer na agence à voici l'homme partout tozo livrer na Angola tozo livrer. Na Brazzaville tozo livrer. Donc, Perico toujours livré partout. Et ça sans frontières. Voilà. Et surtout, c'est la meilleure qualité. Hein. Okay. Moi, j'aime bien la qualité parce que nous avons la qualité dans le tout. Même on a mon acheté au so batala bien bon mon ango penda et après lunda. Eza ya ko kubate. Lunda. Non mon ango za moi pété pena. Lemba. Et du coup on ngo ngache andile. Ouais bien andile. Là on va 30 pouces donc bon mon amour ka perique nions tueza ba perique nions on a publié na communauté na community na ya Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram, ba perique on a nions tueza disponible donc carton en yango kokoma. Donc voilà, merci beaucoup Sarah Tola Eriozolo makampe ya otinda biloko namoni mama nakanisi mama l'a dit Bokolombo na Belgique et puis la marraine Sheila yepe pena asala biloko donc nakanisi fona luka moyen na kota en contact na ye pour na faciliter ya biloko non parce que ye na semaine na yaka Kinshasa so 4 so 5 fois donc bon luka moyen bo sala na ye pena kopo et kozala malamu mais Sarah Tola aujourd'hui j'aimerais qu'on essaie un peu de discuter yonangai ozala pena ba milliers ya ba musiciens mais ezali na mutu moko une fois ameka kobetela du solo pour dire que non le millier ya ba musiciens beaucoup de filles au ba se retrouver kuna ba baby sakabango ba bebaka ezala kaya solo to ya lokuta Sarah Tola soki pe ezali ya lokuta o komeka un peu ko expliquer biso le pourquoi soki pe eza ya solo o komeka pe ko pesa biso ndingisa na ndenge esengeli ba millier nanu ya ba musiciens Sarah Tola. En tout cas, le t'a dit, Nakolo Baboué. Déjà, ils ont faux. Ils ont faux que le baké, que la milieu ba musicien, ba bébé ça abatu. Mutabe baka soka lingi na abeba. Ok. En tout cas, t'as dit nga kova na ndoki. So la lingi na koma na ndoki na koma. So pe la lingi na koma ndumba na koma. Mais que ba musicien de ba bébé ça kabatu, c'est difficile parce que yo eza ekendeleli ya mutu na mutu ndeto eba ke ba journaliste nyonso ba travailler na ba mission wana ngai na cause la exception. J'étais avec Fally. Nazana est comme un grand frère.
Bino nyonso bozala peine na bango ka lokola ka ba grand frère. Non, il m'a expliqué. OK, les sont bien, ils dépendre na ndenge oyo zo kendelele pa musikana. OK. Nga nazala na héritier. Nazala na héritier ka lokola grand frère. Nazala na Ibrator. Ibrator kutu zota mwana na mutuka nanga. Basi nyonso ya Ibrator o na yebaka l'époque. Na yebi bango, na ba journaliste, na ba o bazozo bango balimbele na yebi. Mais j'ai été toujours respectueux parce que nazao ke ngabla nazao ke pe musala. Nazao ke pe na cop. Nazao mona ngo cop que na ye na idée na ngane naza. Eza bato batambola sans vision tadi. Mon il faut tambola na vision. Nga tambola na vision na linga te na za mongamba musicien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Na linga raté. Mais quand même ils a parcours on a leki on a pemé na ba musicien. Nazala peine héritier nazala moi ba musicien belé. Alors on a sala jewana o ba sala raté que so au travailler na leader football na leader nga sala biloko wana. Nazala so bango le roi ba boss ba patron nanga. Si y a ça ne va pas non solana bango correct, j'étais vraiment respectueuse. OK. Donc bango ba oyo ba kenda pa ba musicien na boule que po na ba tumusu net nda ofana na parler revane wata. Amona sko na journaliste. La linga de wata naturellement aza mobile nanga. So na komi ba mon journaliste na et to comme bima. La chair est faible. Héritier ani mobile. So amoni moi si moi azo ko se décède mitiki le bi yo OK pas leader ti 23h OK était. O ko bali peut-être que leader na ngaki. Et recoki nazo ngapale. Tabana pondu. On parle là-haut. On comprend. Sko yo moko kenda komitika. Si ba musicien ba na ba kisi na bango ba iba beto ala ba nde ba lo ba bebisa ba. Automatiquement yo mo bi bebisi wala za soumise a bebisi o te po yo mo luka ki obimana yo ko mama kangu na ye. OK. Bala moko a bebisi yo. Si pesa iba o beto ala ibo ba chance facilement azui. OK. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde au bazara pépé na ba musicien de bazara ba bebisa ba bango. Ngai musicien ko ibange étoile te na sala kukule na musicien te na leader te na sala kukule na leader ata mon côté. Na ba tout on a zana bango ata moko na sana ne kukulete. Voilà. Donc nous avons respecté bango le ba artiste ba patron et nga pe nous avons gardé bande nanga ya le rôle la collaboratrice ya bango. OK. Donc c'était juste ça. De père que le loyo le ba ke fi dangé beba pona ba musicien te. Eza yo moko. Obebisa vi na yo. Obebisa vi na yo. OK. Musicien te parce que musicien na kindoki na ya benga ki o ya pembelité. OK. Alors le so vi nange marché bien te na lo bani na le kaka pa wera na le kaka pa kofi na te yo moko ka baki nzoto na yo linga ki o mi baby sa yango pour baby. OK. Voilà pourquoi nga na o témoigner ki nga na ta parmi batu baleke pe ba musicien o ya pa pamba te quand même ba musicien kombo. OK. Donc nga ba baby sanga ti. OK. Na nga mono na témoin numéro 1 on a les canards ferré na fali na héritier ba Ibrator ba na baby sangate. OK. Parce que ngamoko je nazaki ko se respecter ba ko baby sangate ka tanga boya ozonge tola nonde. Merci beaucoup Sarah Tola. Merci beaucoup. Mais une deuxième question justement ici je vais entrer sur ce sujet où vraiment nazaki na besoin yonangato analyser ango ensemble bien que mes collègues komikaka en répondant en faisant des gestes aussi en vendant par rapport à business. C'est ça une femme forte. Aujourd'hui d'abord Naza na besoin na Solana yo, je pense que tu as suivi télévision Ozo Kolanda polémique aux alliés entre Fabregas et puis son frère au Baoutinaye orchestre moko héritier Watanabe oyo souvent ba polémique ya ba musicien basalaka entre bango mais ba victime souvent ezalaka biso ba panzi sango to zalaka lokola ba cobite na bango lokola tokomaka lokola on se transforme na bana na bango ya misala au lieu biso to sala mosala que nous soyons au milieu du village même si na cause la tendance nanga mais je viens d'abord pour servir loyalement mosala oyo ngai na oyo ebenginga ifona sala. Lorsque tu vois d'abord polémique ya Fabregas na héritier Watanabe, tu te dis quoi? Et puis ça vient d'où? Ce qui au cause la na moi idée. En vanda c'est là. Oh nango. Et qui toko ba en vanda. Surtout ba linga ba couleur moins mingi. En vanda toko. OK. Voilà, je posais ma question, je pense que tu as compris. OK.
poser la question t'as dit na kati ya business. Ah, ça qui na kati ya business yobi ke ba question na et ya ka moi voilà. C'était ma question était de savoir polémique il y a héritier. Polémique il y a héritier bon en vendant. Polémique il y a héritier na ndeko na ye Fabregas bana o bautinda kumoko bango mibale bana ya Werason. Lorsque tu regardes ça otuninga so polémique na bango uta wapi rando na bango uta rando na bango e uta wapi wana ya liboso ya mibale na ya ki na rando. OK, c'est bon. Okay, donc déjà ba rando ba musicien nyonso pas seulement héritier Fabregas. Ba rando ba musicien nyonso eza basé sur le fan. Le fan. Deuxièmement, les femmes. Le fan et les femmes. Femmes, voilà. Okay. Et l'entourage. OK. Barando ba musicien belé. Et yaka te que t'as dit héritier na Fabregas ba swana ki ba bunda ki te ba wela ki to tonga te utara na basi. Et utara na ba fan. Barando ngumso utara na entourage. Nde ba yela bango barando. Alors barando la plupart ya barando ya ba musicien na biso Congo e utara mingi na basi. Msupe utara na ba chroniqueur de part et de l'autre. Donc ça vraiment compliqué que détecter héritier na Fabregas ba o elani eza moi pas si peut-être ba ko utana rando na bango banda winge ba koli nango ba komi ba patron ba orchestre mais ba kana barando wana. Alors c'est difficile à détecter ango. Mais sauf que, autozomona, la biso, ça ranking. Alors, sur sa ranking, t'as dit, c'est difficile. Il y a ma place et outils. Mais au moins, assez que moi je sache, et ça que, la raming et rabasi, barando ba fan, barando ba entourage. Aujourd'hui, souvent, je vois ça à la télé, des fois, et ça l'anga passe. Barando ya ba musicien mais biso ba chroniqueur ba chroniqueuse ermo tokoma ka lokola ba kobait na bango tokoma lokola terrain oyo ba koyo kola masasi okomona chroniqueur oyo chroniqueuse oyo ndakisa apparition na sortie médiatique ya oazalinde kona yo pe bo solo la kanaye Fifi Siwa obiso to yeba ki biso nyonso pembeni ya Fabregas. Lorsque tu vois ba sortie médiatique elle s'attaque sérieusement à Fabregas. Yo elo konini okoki koloba en tant qu'une influenceuse, en tant qu'une chroniqueuse aussi face il y a situation oyo bande komi balé retour. Merci. En tout cas deuxième question oyo ngotu na ngom dire kimisiango. Tena kimisiango te. Na kimisiango te, c'était pourquoi barando ya ba musicien biso tozala ba kobait na ba. On a eu exemple lokola il y a Fifi Siwa ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Analyse ni yoko kosala. Ah, t'as dit analyse ani émission ya Siwa. Biso za ba kobat na bango te. Non mais les impressions bopesaka. Impression bopesaka. Non, t'as dit au moni. Yeba yango. Nyonso to salara ezara na intérêt nango. Ata mutaye siko asanjolinga banda tongo tibutu yeba keza na intérêt o yazo sanjolilanga. OK. Et bato mbongo ba changeara na bango ba caméléon. Lelo ko sanjola o lobi kuna obaluka pa fingi asanjeleli na epe asanjoli pe mutu mususu. OK. Ngala lo bango biso za ba kobalt na bango te on le fait volontairement. Et tout ça là pour rien tout ça là avec cause. Oyebi ke na minute o wata makambo na soutenir wata na finga o wana po wata pesanga makambo po wata a voyager nanga parce que wata amta sentiment. Héritier so pesier sentiment a peso sentiment. Azala bongo. So kene nana ki sentiment o se o peso elengi o sepelisa ye po sepeliso. OK. Banjora ba ke ba poto. Ezaki sentiment o ba pesa ki. Pour ça to bito zonga na normal. T'as dit. So babengi marketing publicité l'orchestre hérité batu basala ngweza Francis Dibaya na Dadi Moula. OK. Batu tu bayaka wana balo ba Sankara. Bayaka na gloire. Hérité ta sali mabe obeti mo. Nga na zo na hérité na Chombo.
je cause la seule chroniqueuse a télémé l'héritier na ba téléphone c'est moi nga télémé la kina téléphone to bebana te o salima be te tokenda émission moko wana ko ba période na koti sika tala no muta koti sika banga wata te tokenda ka en fait na bando micha na place nanga non ozo chande musala na yo na zo micha na place nanga pour aider aussi na linga héritier mingi mais na sala ke fort ya héritier tika la boss parce que son a continue qui fanatique héritier na banga même côté les médias sur ça il moi mabe voilà na za la fan na olenga donc na komi complexé ya moto nga na olinga na travailler na yi donc na longola na eloko wana kete na fan nete na komi sake na olwa to komi na komi olwa opposante na yi pour so makama mabe za na télémé l'héritier facilement voilà. Alors nous avons exemple là parce que ezanga mode ya nazala na monde wana na cause exemple à mutu msute prenons l'exemple neti ba période wana kuna okota sikata tadina okota sikata ande na signer héritier na ba période na kota isika na orchestre na yazaki na émission moko pa jouer bangato ezaka Congo Web hein kapasha a témoin Congo Web alors alobay toko makuna bisonya toko makuna. Alors, image ngam nazaki nango. Regarde, moi j'ai travaillé chez Héritier. Hein. Non, on a moni chroniqueuse te na ninga photo à part Koloba. Kolobeza qui sankara to ça la rapport na Olympe artiste. Pour artiste a fongwa melo. Pour ce qui est vrai, t'as dit muta kosote au moni qui sankara tout au sala chez ba musicien et à voyage. Mututa ko sakeo na kumisa ke héritier pour na gratuité à grand fois dans lokuta Louvunu peuvent nenga le na za sankara musicien en tant que monter so na kumisi musicien c'est que je veux so na soutenir musicien parce que je veux ou soit azo sala musala malamu na betele maboko mais quand dans le sentiment bo sankara musicien en salate basi nyonso ba chroniqueuse o ba ka pembe na ba musicien ko ça qui sankara ko côté la musicien ko le kana be émission ko le la musicien et ça répond à deux buts ayebana misia fulae yami balé ba voyage ce qu'on ngata na sala passeport na sala passeport na ngate pour musique na memanga voyage. Il y a des journalistes oh ba sali ba passeport ko tout mais ba musicien ba sali ba on a ba passeport. Donc, ye vie na ye voyage na ye a vie eza musica na passeport musica na visa musica na billet musique ce qu'on nga na salaka passeport na nga te po ba musicien ba tela nga ba visa ba faire voyage ça nga po nga na salaka sankara ba musicien non on peut promouvoir artiste dans une autre façon et non il y a peut-être au créer ba rancune mo ezanga na mutu na makolo na on a un exemple nga moi je travaille chez Héritier nga na bossa penza nga na bossa émission dimanche Héritier à la rapongi émission sko dimanche élément les kate bébé Héritier nda lobaka ngada na za sona moni appel ni na ebi de ambebe za na yambe te et pour opéter no yambe ku tout na ebi ke ay retour yé na yambate non c'est la après 4 heures de temps na kosi na lala kinga monde na rappeler wana kanda MC Sekiti MC azana ba mettre kazi ana ba vie na ya bossa ninga on comprend na yebe Héritier ninga fonctionnera alors na ça la effort nga na dadi mola to banda ko travailler wana diba ya zaki na kinité parce que diba ya kutinga na ada na la team ya zaki di banda on fonctionner nga na vie na nga dadi mola na PC mbote donc nga na banda sala effort nga na banda travailler donc na répétition Héritier na sala ka tout ata na filmer mobimba mais na zara na ba partie na benga ngo ba temps fort na longolara yango na sala montage ekolekana RTNC to na émission à dimanche da dimola otambola nango tala musala na banda osala ngala banda travailler et puis na batoma ko boytang ba uchoka ngala maramba fali po maramba fali wana na utala ngo Héritier te na utala ngo déjà tant na longo e pas fali ngamo na banda clasher de fali to bakangi ngata na bimi Héritier suspendre l'émission orchestre mobimba mutasa su premier tout bakanganga awa na kalamu to na bimi kaka Héritier suspenda orchestre mobimba be monsieur de kasute mutasa salate yebsanga et puis Héritier pembeni na zo samsani pour na zo sa be monsieur tapekisaki na zaika ko sa ba image
Eh, l'image, il faut le cas, ça va, bah, image, bon, donc, ça qui harcelé na niveau moko. Et puis, talam comme ça, il bateau, bah, répétition, hein, bah, répétition. Eh, bah, rep. Bazana na bezo bakanga photo na podium. Héritier belanga ti na podium pona kange photo. Oso mona. Abiba photo na minotu bukanga nga mabe. Salam takanga photo bien. Donc, j'ai compté. Nazaki a apporté un plus dans l'orchestre à Moutou. Ok. Oh, nyosto mona ba journaliste. Oh, ngande wata 100% Fali Ipupa. Non, ezaka ka flatterie. Azana besoin objectif mi balé. Ok. Le voyage, les succès. Na Soit... ba puya ba vio ba ka. Donc so biloko wana mi balé bo pesi yango sina. A comme lo ingrate. Ok. Preuve on est tout monde bateau héritier à fula. Lelo ba comme les ingrate, on se comprend. Donc cause la pembe na musicien t'a dit ba musicien on a ba arnaque biso na ba télécommande kende finga kende te biso moko. Laisse-moi te dire eza biso moko. Yo moko na poso marqué héritier amona ngapina ke na linga ke na sa musala fona finga mutute héritier na rakina na fona finga fona clasher. Or ce n'est pas ça de sala qui musala na yo. Non, ce n'est pas ça ma chère. Ika de yonga finga nani. Mais lelo aza level ko le kabiso tout. Ika de yong so basem ayamba Fali a okende. Sans excuse. So bayamba Ferré a okende. Soit bayamba héritier à okende. Batutu bazalanga na barando ika ko yamba bango. Mais pourquoi pas nous aussi on peut le faire? Voilà. Pourquoi donner les tendances? Pourquoi? Est-ce que Moutabi tendance à ika de Young? Mais azana musicien oyali. Ah oui, est-ce que Batubabi tendance à ika na musicien oyalinga? Personne. A okashango. Waneza kati na motema ne soit yeli boso micro. Asalika musala. Ozo comprendre. Na bande ko peso exemple ya Congo ba émission a jouer bangatu. Wana eza première émission na nga o ba bengisanga tokenda na héritier. Eza première émission. Nazwa élément ya kepananga. Héritier bisinga na koma avant ye. Na komi pe avant et pas joué na pesi pe belema landanga bien héritier senga ibelebe zala il y a 4 minutes nga na pesi et na monter élément na tché 8 minutes nom de Dieu oh deux bala l'héritier li kambelema na ba ki pété alors basi ba tiango na bande de montage ba c'est la kaya ya après émission salama skoyo na komi Kapache je crois landaki ayaki pe po ba azwa mo interview basaki émission na Kapache oui basalaka après Joe abimi libanda basala ina Kapache sko ya komi akutinga na vandi déjà na sala régie atuni sikoyo au monde belemango bochela nga belemango eza bien dani abisi abi oui monteur ya chaîne wana abisi abi oui belema eza bien eza combien de minutes? Il y a 4 minutes monteur abisi teza 8 minutes. Watatala no élément tobi kapeta. Nalinga bongo te nga so na lobi likam nga fo sala nde na lobi na baki 4 minutes 8 minutes ebele bongo na lobaki place na yemba ki boye place na atangela nga ba place ya senga place na yemba ki place na yemba ki boye. Aloba lobi ya sisi batu penda bazaki sko batu bazaki ala ba yebi de anenga pelaka batu bakimi. Sko ngai ato omela mabanga moto. S'il faut répondre, là s'expliquer, non s'expliquer. A gangi tanga sisi na bisie OK. Oui, c'est na sala 4 minutes. 4 minutes. Na 4 minutes c'est nga ezaki important. Mais on a trouvé qu'important eza générique qui a mis ange mi démon place Bercia utai ko boaka. Ezaki important na lekisango na danse na ndeba danseuse bazako bina parce que olobela mi ange mi démon bacha les mangos comme bimba. A commencé par l'année na parti yango. Neti parti au pesa bien. Sko era sisi. Je vois koti er na yeko kiba benga yede akande kiti. Mbala moko a koti na plateau. Tanga koti na plateau ava bande émission na longwe na telemi wana. Na kei. Na démarrer mutuka na kenanga. Tu as fait d'abord ton travail. Na kei. Abenga na yamba été na comédie. Je n'aime pas qu'on me ridiculise devant les gens. J'aime pas ça. Je te respecte, tu dois aussi me respecter. Ça, c'est le professionnel. Nasali Moussala à ma bête. Même Yémo aussi a compris que elle a raison. Parce que
Oyo lobaki, yaza musicien, ako loba, za patron. Que ça va tchara 4 minutes, mais ngam na ota la petit. Na moni que patron a 4 minutes, mais l'oko pèse important par rapport à promotion. Et surtout que Azo lobela et loko moko boy. Vaut mieux que je reste. Naka tapé parti wana, na koti ça. Parce que au sepeli ne on a belément on nyonso. Mais au talaki na noté au gangi. Na dit non, j'aime pas ça. Nakenda natika bango kapasha benga na sima saro za pinga bina kena na sepe na ngote oui azao crier même kapasha était là tia oganga kapasha zalaki batu ba obanga kutu ba lo bananga tika ka kolo batenga bina lo bate je dois m'expliquer pourquoi na sali 8 minutes bachela yango atala tout na sala ngo par cause moko bon eza gratuitement na sala ngo na sentiment te kana l'excellent 8 minutes oui alors image les kaki a sepelaki mais na kendaki na laksaki que je pas aimé. OK. Et j'aime pas ce genre de comportement. Okay. Voilà pourquoi na tikala au travailler pe héritier pendant tout ce temps à gelanga ta mukolomote devant les gens. Parce que tu restais juste sur ce qui dans le début d'ana ebisa qui épée que j'aime pas ça. Si on a dérouté na salle au mois bien tu peux m'écrire en privé na quoi arranger et azaro salango to banda obe banane trop na privé aganga makasi na privé ata pour mes années ni a lo bananga boité aibi ka lo bananga na privé a respecter nga parce que nga pe no respecter déjà eza nature a mobali nyoso tadi obi ke mobali ata banda bango ndeni ni mukolo kaka mona nzoto no ebi ke respect sili c'est pareil aussi avec les femmes non c'est pareil aussi avec les femmes respecter, travailler na yo. On a tous les hommes qui en cas de musala. Sont déjà patron comme bimana secrétaire. Au moins la secrétaire wana afionto la patron. Akangi porte bon mon pe basi ba ye abo kotsa bango. Ato pesele les rapports patron encore cause solution. Solution te parce que de point faible na. Voilà. Donc et pas langa ezakinde boulot. Je voulais tout simplement travailler avec l'artiste. Juste ça. Voilà. Et Nazaki peut contre ya makambebele et artiste. Héritier Zaki soka ngasa asaelo mo boy na c'est non, pas comme ça. Photo ça ngo boy. Boyete photo ça ngo boy. Boyete, tu vois. Donc Zaki nango na intérêt monté d'ailleurs c'est Zaki marama ba intérêt belé mais ngata msuna longo héritier té. Donc ngala linga respect nanga tellement ba yela nga manquement à respect. Voilà pourquoi j'ai quitté héritier. Voilà. Mais sinon c'est un homme bien, que j'aime bien, artiste, Petro. Alors, juste, on a tout travailler professionnellement parce que héritier a manqué IKT. Ok. A respecté. Mais pourquoi pas nous? Autin n'a jamais bafinga Ika. Mais pourquoi pas nous? Respect bandara en soi. Yo moko c'est respecté. Pour musicien respecter. Donc la question na yo nandimi na ngate ke ba musicien ba arnaka biso fingelanga salanga boete eza volontairement consciemment oyebi ke héritier na yeba yo kanate na yo clasher ye pour na sepelisérie na sepelisérie parce que héritier aza mayele et surtout mon enkoyi tala batu bavanda na héritier mais ba yebi héritier te héritier aza mayele tadi aza penza yango tango travailler na mutuloke héritier faut za mayele mais ça serait mieux travailler na professionnellement ça les ba promotion zuela ba image à bien parce que nga elo ezo compter pe héritier au monde que ata concert eza a obligé Sarah Kende nga e comment na niveau ba olinga malamu kunga na Kende dadi mola tikala so batuni abi non mais Sarah filmer Sarah y a une image. Vous comprenez? Parce que dadi mo la filmate il y a ça la ka marketing madame dadi mo la tika la Sarah Kende luka okba ki ça un plus na artiste ozolingo travailler na ye que oyaka na même histoire o bandero tu basala toyebi histoire wana nenge sukaka bayaka boy a fingeli artiste au créer barankine parce que biso la journaliste to créer la bango barankine o ko créer artiste barankine au fingeli ebe. Et l'artiste a choisi à l'obliger à protéger. Tant à protéger, comme il est parce que tu côté quand même, aux amis tout travail. Voilà. Voilà, mais Sarah, justement, en parlant de tout ce que tu dis. Ah, quand ça premièrement na kalam. Est-ce que héritier m'tatinda ngala finga fali? Non. Mais tant à mon bakanginga, atalika tout travail azaka important, azala nanga. Jamais.
asali befort koko sala mukili tango mona bimisinga lobani Yé mutatinda kai. Sarah yé mutatinda Sarah finga Okay. donc baranki ne belé pe ba mise ba kutana nango c'est nous les journalistes ndé toza base. OK, merci beaucoup. Nicolas Nzala qui sopeka. Merci. Cette question na olinga pe na tuna yo Saratola et puis parce que t'as dit moi si soit bonga moi si soit simbala ndenga na luka na lar na boy. T'as dit na kosote soki nga fona travailler na artiste musicien c'est sur un papier un contrat. Je vais travailler. Et puis quand c'est la matinée une émission aux danger non na ko promouvoir yo oza ya koloba ya malamu na koloba sur yango message ya orchestre na ko pesa poso tali bate belé net ndeko na biso moi ça auto le kalobeli ma héritier et puis que du début jusqu'à la fin na yo ki programme héritier je sais pas peut-être après ça qui mais je pas écouter ko soutenir artiste promouvoir l'artiste ezaka te ko ya kota barando na yo fingele batu non barando na ya bundango ye moko place babanda rango toi tu viens pesa biso programme promouvoir ba image artiste panzango na ba page na yo na ba Instagram salela ba challenge attirer batu on se comprend est-ce que ba kengam na benda makoso na challenge na sola nae peut-être on a deuxième émission au sola. Donc il y a des stratégies au koki ko sala au créer peu buzz pour sécuriser artiste na yo. Voilà. Non seulement koya kokoti sa susu bade ana barando mais oyo bakisi susu barando na kati ya barando non parce que ongo mema bango ke bakutana na nzela babomana to batinda na babandi non ce n'est pas bien et puis artiste à respecter déjà héritier azobate na lobi yango susu boye bakango tango sala mutu mabe ko lukozongo travailler na été ça conseil gratuit je crois on se limite ici conseil wana to suka a ta dit et conseil gratuit non pesa oui jusque là je posais que deux petites questions toko violer loi par rapport à émission et réalisateur par rapport à temps on ne peut pas conseil gratuit na lobi yango héritier azobate OK bato nyonso bofinga bosoka bolotaka te ya kokende kotravaille suna bango bokumisa bango mutu oyo ayiba akontinue koyiba kaka rapport nini ya conseil ezali rapport nini ezali conseil oyo ozopesa na bandeko na question na tunio par rapport ya Fifi Siwa conseil eza boye héritier aza muta maele nde na ebele héritier parce que na émission wana tolobi kutu te mais nde na ebele héritier vous êtes belé tellement wa ezo mata tala papier mobimba il y a autorité il y a des questions mais na tuni donc c'est pour vous dire que je prends le temps ya ko préparer vraiment dans mon émission muto afinga ne kaka tango finga ozaka pa Fabregas wana Fifi ozaka pa Fabrice ofinga héritier pour se pesa Fabregas lelo komi pa héritier ofinga Fabregas pour se pesa héritier mais héritier otango déjà tu lobi poko longa pe pa nous ke pe pa mutu mususu ofinga héritier azobate ba musicien na biso ba bazobate yango monaka oya ofinga mutu moko ayambi yo sekiso mais keba retour nango tamso oyeba te et ko ya pe spirituellement. Mais Siwa a bien dit, Siwa a bien dit pour tout respecter timing to kata. Elle a bien dit, Fabrice Azaka hypocrite, tandis que héritier n'a jamais été hypocrite, Azaka trop ouvert, ce qui dit Kamboza a quoi soit en face, tandis pendant que de l'autre côté il y a Fabrice Azalaka à cause d'un problème na yo mais azo salande ti problème ezate na kati na epena azana. Est-ce qu'on peut changer un hypocrite? Tout le monde est hypocrite. Tout le monde. Tant on a zana yo otindi batu ba finganga. Oza hypocrite. Nga ekomelanga na orchestre héritier. Ba chauve-souris banana tout ba finganga. Même son CG, il m'insultait dans des groupes. Mais son a komelié yaya tala natindele na ba capture tala be mission. Alors ba kayebi angota ogangela bango. Mais il continuait toujours.
Tant banana ba annoncer que Sarah ba bengani na la team ba tindi ba utiliser grâce temo mutayaka ko annoncer ngo. Est-ce que héritier ne pouvait pas faire ça même sur un texto parce que tout ces blocana rat nous quitter. Il pouvait faire ça quand même. Que non Sarah pour une émission au Salipaken piana tout sur la ressuscité tout la ligne orchestre nangate. Anga protéger même réputation nanga moi c'est tant que une sœur et tant que sa sœur tous qui ensemble on avait gardé des bonnes relations. Merci Sarah. Namoni soki na. Non, toujours chité. Akoka ko protéger nga. Parce que si oiseau parlait de l'hypocrisie, tout le monde est hypocrite. Tout le monde. Et Mouto aza hypocrite, déjà aza hypocrite, tu peux pas changer sa nature. Et alors ngana ha. Mais pas dire le bate. Ya cause amone lo au moins c'est pélicité. Avant de zunga bando réfléchir sur ya ngondeni na bando lo bana tadi po choquer été. Ngana lo bano ka ndenge wana. Na lo bano en vrague. Okozwango ya en vrague sans to katalana le. Nyoso zobima. Et ça, la nature, nous avons on a deux angles. Dans l'angle normal, Fabrice à cause de la hypocrite, et sa nature naïe, de changer été. Dans le deuxième angle, héritier à cause de la ouverte, et sa nature naïe, de changer et pété. Héritier le bara minga ganga netinga na to le ganga mingi asilika trop même attaque contrôler le ota ganga nanu ozo comprendre mais c'est sa nature. Na changer été. Pareil avec Fabregas. So Fabregas a zao loba makama face te, eza nature nae. Ce qui héritier loba makama face, eza nature nae. Mais ngala on contredit yango parce que tout le monde est hypocrite. Merci beaucoup. Même moi na 8 ans aza hypocrite. Na peso ka exemple à Mukie. J'étais avec héritier, on parlait très bien. Mais kuna bazo annoncer que na balongo linga. C'est l'hypocrisie. Mais moi, je sais, Eza côté la Fifi Siwate, Eza pe côté la héritier te, Batu Belé, Balobakango, Fabrice Azaka hypocrite, héritier. Mais c'est sa nature, papa. Il embrasse tout le monde, même si ma beza, mais t'as dit, mais c'est sa nature. Yo go critiquer nature na ende nzamba kelie, yo kela mutu déjà. Eza nature na et. Oh bon, o changer te, o be ke cause ouverte na nga o pe batebele ba sepela na ngote. Basiportango kutu. Basiportango te aganga kalobaka eza pe na batebele basupporta héritier te pa aganga kalobaka aganga makasi batumsu batretaka e trop insolent. Eza nature na. Merci Sarah. Pour héritier so amoni likambu kotala ata na podium agangelo. 6 fois afida ta kingo afida obeto tambata. Eza nature na e. Eza seconde nature na e donc akoko masque ata bien masque ngoti na suke ebima kaka. Merci beaucoup Sarah. Voilà. To respecter conduite il y a émission mais je vous annonce la deuxième émission, je vais continuer juste avec ma question nanga mais j'aimerais dire un truc, nous les journalistes et nous les chroniqueurs. Parce que beaucoup d'entre nous qui s'appellent des journalistes, en soi, ils ne sont pas des journalistes, ils ne sont même pas des chroniqueurs, ce sont de parvenus. Et Belé, Bazali, pour alobakabie d'anandaku, asolakabie na bato habité, liboso caméra penga non solo bien. Restons professionnels. Moi, je connais ma soeur, ma consoeur Fifi Siwa. Azali, une femme qui a beaucoup travaillé aussi dans la presse, Nabiso, Azana expérience, il y a ma cambre belé, il y a internet, mais j'aimerais demander un truc. Le musicien, Batu Onyon so Babaya Kapembe Nabino, Baporta Kabino Nin. Sarah a bien dit, la majorité. Mais tu as dit, moi je trouve que dans le cas de Fifi Siwa, a utilisé qu'à Combo héritier pour venger Fabregas. Donc en soi, Siwa n'a problème na Fabrice. Parce qu'il y a pour deuxième émission. Donc, Alingi, au moins des salariés que, Naibike, ngala na problème na Fabrice, mais ngamo na makasa kwa attaquer Fabrice. Il faut na protection. Parce que pour na protection, na comment calculer na ni ba yo Canada. Mais c'est là na Sarah, ma question na Ezaki Ebe. Na ba yo Canada. Est-ce que tu sais que j'ai suivi une émission il y a Fifi Siwa na habité kulu tunanga mutalika so akoma journaliste ndé. Où vient ça des votes? Viens ça comme un chroniqueur. Il y a ma cambutite. Viens comme ma chroniqueur Denis. Nathalie vient
kulutu nanga pe Ken Piana kulutu nanga pe Valdi na kulutu nanga pe Fifi Siwa. Mais à la fin Siwa vraiment s'est dit j'ai la protection d'héritier, héritier azoko protégé nga. Donc ce qui veut dire que tout ce que Ndekonabi soit moi aussi azoko sala. Donc frère et notre boss live et héritier Watanabe Azana est informé parce que les sécurités. Bon, question, on a tout dans la prochaine émission. On va répondre. Ozana Makambu Yaloba. Oui. Ça va? Non, notez en gros parce que je vais faire ça. Voilà. Sincèrement, venons juste pour nous propulser mon sala et artiste. Les insultes, le secret oyo entre journalistes na artistes na obo sala na nkuku biso batu o total agabino to kana besoin na ngote. To ya ko beta li solo héritier azokota studio, héritier Nzembo et Zobetama, héritier Stade de Martyrs. Héritier Stade de Martyrs. Voilà. Donc arrêtons un peu. Voilà. La monnaie bon de livre déjà comme une souka. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci.